film et bandi. Bonjour, je m'appelle encore Mbouta. On m'a dit que les peuples vont t'arrêter parce que les mondes sont méchants. yango comprendre ke babiloko bokomosala etake saki mobala satan ndondo bana poto na bana kini okomprendre pena ke ndenge balobi mboka esebebi moto ayepakapaka na moto apasoli meka soso bokangi bango bakende wapi moye tv olobi pena makambo solo par rapport ndenge yo mopeno santi etake mokebalake banasi bato balobaka omonanga mokeba 4x4 bcbg kundolopaka lotie libaya etolambeli yango wana nani kasi ngai yo ya buzoba Mec, on comprend ce que Pécho Moukeba, c'est qu'il n'a même Chantal pas comme mystique. Que mettre mon canon senti que dans ma cambo, Moukeba comme ça là, n'a même Chantal, c'est que comme mystique, tout ce qu'on a vu sur Engaï. C'est pour cela, bateau bazwa ki yango, bateau bayoka ki yango, on est bapesé là ma cambo, yango lelo, au monique film, éclaté donc il n'y a pas de souci, balobi, ils ont retardé, siko ba manager wana bato zala na bango wana po idée zala ki yo solliciter bango bandimi au travailler na bango siko bato wana basale le côté pa na yo siko neti ba mingongo yo mita déjà banani na banani bon na limitaka film ambalanganza na limitaka film isenge mpaka na limitaka ba comédien na biso pe ya mboka na biso ba collègue na ngai to sala na bango bo basala musala mona ngai na limitaka pe bango comme imiter vide loin peu imiter pe Frère Patrice artiste était yo Frère Patrice ça musique na nenga musique artiste voilà omeka Frère Patrice Pantoli lève-toi et marche Pantoli lève-toi et marche oh yeso yango tango nyonso nalobaka na mama estere siko zali beta nkelelo milolo oh bandeko na biso na este bazali kokufa pe bazali kobela nkolo oh yesu napesi mote na bana poto na bana kini bino nyonso etake liliare te na spomba je vous souhaite pena la bonne soirée et la bonne mélodie etake Francine Bakenda je te salue aussi merci à pas moral Katakabla bisiko va nous comprendre. J'en attends même. Tu comptes alors basa isaï. On comprend ce que Banaken est une raison mon appel. Mboka na biso ndenge zo kendeka na ignorance par rapport à Indos. Balobi pena ke maman le velembe yo moto soutenaka pena ba artiste ya mboka na yo ta artiste mokeba yo. Kota la maman le velembe ndenge zo sala pena malamu pona biso na tali ba paquet tande ba paquet ningana. Voilà. Oh, tolingi tosinale bino déjà etake saki mobala Chantal Ndondo. Bana kini bana poto. Balobi chaîne internet ezaka moko Balenda TV. Bolobit. Oh, tout le monde a quitté. On comprend. Connexion internet. Balenda TV. Oh, la chaîne ni par ailleurs. Tolabaki ke mboke komi na mboto motanye pakapaka na motapasoni makasoso comprendre moke balake banasi moi TV olobi pena makambo solo par rapport à Indosa ndeka katolobi ke bana kini bana poto chaîne internet ezaka kamoko etake moke balake banasi 4x4 bcbg kunduru pakala Balenda TV wow mystique ni par ailleurs maître Nyao comprenez ba idéologie bana kini bana poto par rapport à maître Nyao na ici bino connexion ezaka moko Balenda TV, soko s'abonner, engaye. On comprend. Shreki, etake mère Chantal, na lingene bisabana kini bana poto, bolanda chaîne à connexion internet, ezaka moko, Balenda TV. Shreki, olobini. Oh, mère Chantal, bino na bon connaître, bon comprendre que bisonyo so tolanda Balenda TV. Engaye. Oui. On met quand même la personne, n'a pas aidé. Avenue quoi avec attaque mon commerce million sur bana kini bana poto na bisi bino chaîne ezaka moko internet Balenda TV en ce qui est mystique on a le kalanga na mère Chantal ngana ngindi on s'en
chez nous. Merci à tout balingara. Francis Kabalenda, votre servante. Moto a la bino balanalyse bien, moto a la bino news ya bien, donc actualité quoi. Donc merci à tout balingara ngai, Francis Kabalenda, votre servante. La patronne de Balenda TV. En tout cas, merci pour tout. Merci à tous nos abonnés. Donc, beaucoup de famille. Hein. Merci Nabino vraiment. Merci aussi à nos abonnés. En botala vous s'abonner. Ceux qui peuvent vous s'abonner, en tout cas, c'est un plaisir à trouver vraiment. Donc, les lots vraiment, Nayambeli Bino, artiste moko, donc, international. Pour Asala Makambo, et Ningisa Mokili, et Ningisa Monde. Kin karaté ningisa partout asala ba miracle mutu moko asala ta 1500 voix mais azara ye moko le total film mukeba total film mukeba total na bazana ba Chantal total bazana na strict bazala ebele na film wana o senti bana que film ezaki inondé na bato ebele. Si on a filmé wana et bima na ba voix ebele sorte par sorte donc mutu na mutu azara na voix na ye strict azara na voix na ye mukeba azara na voix na ye Chantal azara na voix na ye maître nyao azara na voix na ye donc beaucoup mais c'est pas azalaki na voix na ye donc bazalaki ba mbweni bango tout wana donc bazalaka na ba voix na bango donc ba voix wana ebima kaka pa mutu moko donc tala na film wana tala na capacité à filmer wana idéologie wana idée wana donc euta pas mutu moko siko mutu asala musala na nyonso mutu asala ke filme wana etambola eke na ngola pardon ina mboka o nyonso balba portugais bakoma kotala ngo na portugais na mboka bamboko nyonso balba français batala ngo na français ok na anglais batala ngo na anglais siko idéologie euta na Afrique euta na Kinshasa pas jeune oyo ngana yambeli bino asala makambo elingisa monde mais azwa éviter ba soutenir yete azwa donc mbato yo travailler na bango ba melaye makambo tout ba melaye nyonso benga bango ba sponsor na ba producteur quoi donc ba sala eloko oyo et sala bien te c'est pour cela to bi que talent ya boye artiste munene boye abomba mara bongo muta sala mara minene bongo pas artiste international avant d'arriver bongo bino nazo petan ya koyamba ye to yoka ye pe bato baza nabi ke boze belé ba abonné bato batala biso boko tika ye pété boko soutenir ye pe bato balinga ba film ba sala ye film ye azana epona ko sala film donc film ko zala na bato ebele mais voix eza donc film eza na bato ebele bino mwa pe muzamu tana voix na ye mais eza na mutu moko abimisaka ba voix wana donc to koyoka ye pe bo comprendre ye donc et ko sala bien makasi o nyoso pe ko linga film aromona ye boko benga pe kaka au le film na ndenge oyo lingeli po aza extraordinaire vraiment merci beaucoup avant na m'inviter na ko sepela vraiment na pesa moi ba un grand merci na bato balinga nga bato batala nga bato ba soutenir nga physiquement moralement na pesi merci na Maria Hervé la grande dame la grande dame les celles qui me restent Maria Hervé autrement dit Château Valant en tout cas Oumela donc abatora Maria Hervé donc il faut bazo ka dédicace ya makasi po aza muto donc na ebité donc Oumela na yo na lo belete mais toza wana pourquoi pas Elias Kalaki 3 fois boss Elias Kalaki 3 fois boss donc 3 fois boss ah mon Dieu mon roi 3 fois boss tango yoka déjà Elias Kalaki 3 fois boss ah querido eu sei donc muto abongo na kati ya ngola wa kanga ngola mobimba Elias Kalak 3 fois boss donc bambote belé na bosanité ya Willy Mouché Nikoda Mboka donc 00243 muto akanga kin mobimba ya Willy Mouché ni en tout cas Oumela boss patron bogos donc patron a peu bogard donc on tobeke pena patron bogos ya Willy Mouché en tout cas bambote belé na bosanité Patricia Balas News Savanana donc boîte à Savanana ezali restaurant na ville donc la ville ka côté ya boulevard wana donc so itunika Savanana ba memi yo mbala moko donc kuna pena oza décider okuta ye moko la grande dame azawana
Patricia Balasi azopesa makambo na kati ya Savanana babila patron na ye moko aza en personne po eza na bato mosusu balingaka soki ayoki place moko akuta ye moko mokolo nango donc ye moko azalaka déjà wana vraiment merci beaucoup aya na bosani te Meje Mandumbe mwasi mbijo agangela mabele etosa motema ya kina vuidi sans l'argent on ne peut pas vivre voilà merci beaucoup en tout cas na kosepela ye moko moto apesa makambo na kati ya régie donc motema ya balenda donc so mona ba image ya bien kitoko boye aza na kati wana paradis de la bien la mer d'or la bien paradis de la mer d'or en tout cas fongolela biso plateau na ambasco invité na ngai bonjour Francine Balenda bonne santé za kitoko makasi na ngolo nzambe ndeka tolobaka antenne toujours voilà merci beaucoup otalaka mingi kuna po bandeko na biso babone bato balandaka biso fo otalaka bango po sepelisa bango se présenter et puis po bacomprendre yo ok bana kin bana poto artiste moke bana bino yeyo kolo idéologie kolo makambo donc balobi kini pena evandi pena na idéologie ya moto bozomona liboso TV mama na humoriste na bino wame na bino yeyo donc esalanga bien boyoka pena nyonso oyo journaliste na biso Francine Balenda uti oyebisa bino ki kolo idéologie ya film Mukeba Shrek Ndundu maître Nyao Boko mese Mambweni Antoine pourquoi pas Matsanga donc ba mingongo na nyonso evandi awa na yebiki tozana news pena na opesa makambo par rapport à image vous senti. Voilà, merci beaucoup. Kombo na yo vraiment, pesa bandeko. Kombo na ngeza artiste Mukeba, wana eza pena référence o batu ba yebeli ngai o batu ba bengela kanga artiste Mukeba. Ya ngwana vraiment. Vraiment moi erreur ezama côté na nga la Mukeba donc Mukeba. Donc voilà, na yo le Muteba chila mwinda. OK. Vraiment. Donc mais ça na ba bien na biso ya Luanda donc tango le baka Mukeba nga na na Muteba. Voilà. Merci beaucoup Ndeni santé. Santé za bien, za pena bien kitoko makasi. C'est belinde tout monde ani lisusu, surtout linga ne visibilité za. C'est ça. Mambo zo sala ma kitoko mais za trop kofle pour nini. Ba tu ba opesa biso makambo. Nanu pena bazui connexion na biso te mais le roi to komi déjà wa internet na ebi ki bolanda biso par rapport à image donc tokos na tokos voilà to banano na source donc o na yambi kande na esaki bino film o botala ki wana ya Mukeba donc film botala ki ya Mukeba wana o totala wana eza pena idéologie na ye uta epai na ye po okoma kosala ba film wana ya Mukeba wana part ça au sein de ba film belé pour comme ti au sala pour les international les a partout hein au sala déjà mon sous donc e bandaka ndenge nini pour comme ko sala ba film wana bon eza juste donc auto botamara nango premièrement eza les seules idéologie ya film wana eza kaka yango wana na moko mais na minute onde naza boy naza capable ceux qui pena producteur bien ba sumio ba soutenaka pena batu artiste na mboka na biso na yebiki ba boss na biso bazebelo batiaka pena mbongo na bango je pour na œuvre oyo ba artiste ya kini abazaka nango naza pena idée lisusu ya kobeta histoire ya coronavirus kaka na film ya Mukeba Shrek mingongo wana nyonso tobeta siko histoire ya coronavirus donc film ya Mukeba eza première idéologie oyo sala isaki ya mwana donc siko idéologie wana ozwaka ngo wapi bon eza juste l'inspiration eza juste l'inspiration tellement papa bota biso ye moko azalaki nano artiste yangana biso mpe bana tobimaki na idole wana donc biso mpe nde balobaka kaka ke tel père tel fils donc tovanda kaka boye nazomba mo inspiration wana ya changement bavoi nde kaka boye okaki mais bato oyo bazalaka kaka ke ndenge balobaka ke moto aza na kingo aza na mayaka te mais moto aza na mayaka na kingo te tellement nazalaki na idole wana mais nsima nange ezalaki te nazalaki nga moko moto oyo akopesanga mwa apui azalaki te c'est pour cela bato bazwaki yango bato bayokaki yango bango nde bapeseli yango makambo yango lelo omoni ke filme écraté donc y a pas de souci balobi eza retard te ngai siko bamanager wana bato ozala na bango wana po ide ezalaki ya yo sollicité bango bandimi otravaille na bango siko bato wana basala eloko te epa na yo bon ezalaki pena juste eloko te oyo ngai pena nazwa po soki otali bien idéologie nga bandi comédie na age ya 9 ans depuis 2002
so tali film amokeba ye orine ba 2005 ti tokende nango bato babandoyeba sikoyo kete eza na filme moko ezocartonne nde yango moni ntina moma oyo soki ezalaki ke nazwaki quelque chose kande naza boye te mais so omoni ke toza boye seke biso totravaillaki ka tobimisi mayele mais tobénéficie nango te bayibi mayele capacité mpe ya tete ezalaki na moke otalaka ke eloko oyo naosala ndenge nini mpo ekóma na baniveau oyo mais bamikolo bayebaki déjà idole ya art na makambo nango yango moni bango baprofitaki osala mpe théâtre bon nasalaka mpe théâtre mais mingi naza makasi na women show women show donc so babengisi yo quelque part oningisi même na bafestival bamanifestation nyonso o mariage o nini tout nazali na basoirée babengisaka nga donc so otuni partout artiste mokeba soko omoni elongi na nga te seka ozala ya pirate donc original mpe na ye ok merci beaucoup mais avant tokota to nakota na baquestion mosusu na olingana mpo bato baotala biso mpo bamosusu baondima te baokosa azokosa jamais rien eza ye te bamosusu balobaka bima na ngola bato mosusu ebima na états-unis bato mosusu balobaka bima wapi sikoyo bakongolais bazwa baimita yango donc sikoyo yo moko pesela yango donc pesela yango na lobi donc zwana basula voi wana nyonso beta yango nano epui tokozonga bon nayebi ke meme na poto meme na kini tovivre na signe moko signe wana ezalaka juste boye video nayebi ke bozozela yango bamisu baloba te azokosa kaka ndenge mere na nga uti oloba mais landa film ebandi mpo comprendre sikoyo ke idéologie yango mpe na yeyo naobeta instrumental oyo ebanda na film amokeba me na monoko film ebandi Bonjour, je m'appelle encore Mbouta. On m'a dit que le peuple va t'arrêter parce que les mondes sont méchants. Otika ba makambo wana. Yango comprendre que babiloko bokomosala etake chaki mabala satan ndondo. Bana poto na bana kini. Okomprendre pena ke ndenge balobi mboka esebebi moto aye pakapaka na moto apasoli mpe kasoso bokangi bango bakende wapi moye TV olobi pena makambo solo par rapport ndenge yo mopeno senti etake mokeba la kebanas bato balobaka omo nanga mokeba 4x4 BCBG kundolo patalotie libaya tolambeli yango wana nani kasi ngai yo ya buzoba mete nyonyo on comprend ce que pecho mokeba c'est que na même Chantal ba comme mystique take mettre nyonyo ngamo kana senti ke ba makambo mokeba comme sala na mère Chantal c'est que comme ka mystique totika na bisu engai mwana mawe nani yango mawa yo mokeba na lokota kiyo mete nyonyo pe na lokota kiyo viengo lokota ngati tokutanaki osekutana okay mère Chantal bakamo pena père na bino na mère bakomo loba nyonso wana pona Damas bolobi Sophie shakake kuna bokocha epine totika na biso Chantal ngama meyenga okobenga Chantal timoko la fecha bonale yo Antoine obosha nyike to ipesha kayo bokonje mama yenga pardon pene take nga Antoine na comprendre te mwana wana lenile kaka ndondo wana ayebi te shiko na sala ndenge mameyenga longola loboko no avana banobwaki lombasu bambendre moko boye yango bino nyonso nini yango bozotona nga soki na bala soki na bota oyebi nzimbo hélicoptère ososumba kwebisengelo te nikata bombo aveni wayebi ke peti oyo na teti mwe ndimama te atake nga bukumesre na lobi na oleka na nzela na moni makolo peti mwe boso lobi tokende kwebisengelo te apeti olobi na biso eloko te tolérance zero lingi te bato basakana na bana mama Denise peti olobi bana mama Denise eboa bana nga te nango mpe nakolinga za mwana otaki befu nasola monoko petit quoi qu'elle m'a sauvé, il dit moi j'étais le changeant, mon tout moi ça la bien tête à tête quelque chômage, j'en ai fini non. Voilà, en tout cas félicitations à mon Dieu mon roi. Bien moto bolandi vraiment ndeko na biso yo bolo bana vraiment film oyo. Si kona yi comment maman Denise kuna. Denise bazaki na kati. Bon, ezaka juste to koti saka bato bazana makambo po makambo ya. Yango Monique ko ezaki ta ya mère Denise. Yango Monique to boaka ki mo eloko wana esala mo bien. Bato français pe bazana ba tonalité na bango oyo bayokela bango na français mais biso siko ba congolais tellement to lingaka mingi mo yango to koti saka babiloko mo bepo et attirer population. Yango comprendre pena ke ndenge na tie kombo ya maman Denise.
Ah, ok, merci beaucoup. Mais idéologie ou idée, ou ta yo wapi po, o ça l'inspiration makasi boye. Et ça là on ndeni ebisebisona. Bon, ndenge nzambe akela biso, ndenge nzambe akela mutu, oyeba mystique yo nzambe atiaka na kati ya mutu wa mutu, ezalaka ye monda yebaka. Po biso toza kwa ba pareil ya nzambe, ye moko ayebi pièce na pièce na pièce ndenge asalela yango. Biso to comprendre to mona raka eloko ebimi libanda public esepeli. Mais kati o nzambe atiaka pa mutu, po lelo to ko zwa biloko kitoko boye, nzambe ye moko mutu ayebaka. Donc c'est quoi au film mingongo ezebele donc mingongo ezebele tomonaki Chantal akomaki donc akomaka nani akomaka Chantal akomaka suna kombo mususu a déforma kati a chanzaka akomaka nani oyo azalaka mère Chantal mais abande ko bongwa na air moko ndundu moko azongi mundele siko na ndundu na mundele wana son ya mundele beta na son ya mundele na son ya ndundu Shreki, papa, mama, wapi Shreki? Ah, yope mwana longwa wana, oyebike ke lobi pela ndenge na zabo yetake nga ntwano, oyebike mwana wana lesa kinga pela nye ya Shreki. Papa, naza na posa bola kisanga mobile nanga. Shreki, ta feshe kanga na madendo. Wapi yango? Nga ye, Viena koko mona makila te sana ke buka lumba. Nako saka lumba. Vie, boko sika na ke buka lumba. Nyo sona ko botika lo sala makambo, da fa za be film batente. Bana meke ba otala bino, OK. Wow. Donc tout ça moi news moi muké par rapport yo ebikaka o eza TV, eza internet. Donc ce to le bito bimisa nyoso bino mo boyebi et to tambola il faut flasher au bombi pour ce to bito 6 cm nyoso moi bo benga biso bo mona biso bo eza te po nyoso boyo ki déjà na net OK to bombi mo muki. Donc wana linga ke zala moi flash mo pour comprendre que kolo idéologie muto apesa makambo aya na kati ya film wana donc kolo idéologie muto kolo kolo masolo ezande ye donc c'est pour cela beti biloko oyo pour comprendre mamba boye bomara et get diazabaka na ma sœur chérie en tout cas on est ça la ke crack mando so mona boye de grâce kaka en tout cas et ça li bien pour bato ba olanda biso na bike ba soutien oya ebele bo soutenir ndeko na biso siko avant to kitana na pona kota corona po bio sala eloko ya corona avant to kota opetela biso mwa elo mo boye pona corona tozonga na mwa mukie sikoyo abino bela bobibo banda ko dia papa abandaka yango avant mais po okoma ko sala ngo kotana na ba groupe moko boyete nde basalaka ba théâtre et tout déjà okota ou osala eloko moko te bon ngapi na nde naza boye so muta leki na te va lobika formanga wana pena sa lisumwa asa lisumwa kosi bon ngapi na nde naza boye muta formanga zate eza mambo ebele o na otangela o wana salaka donc ngamonde na consacrer yango pe lelo et comme réalité dans la minute na sala théâtre pas mutu teo naza formé pas songolo so nada c'est oliga pe ide wana te ko sala ta film okota ta na film mutu bien yo moko osala pe film mila kisibwe bon nde kaka to loba ki tozaka na posa ya sponsor tozaka na posa ba producteur na minute nazalanga capable ya kosala pena histoire ou bien idéologie moko mutu apesinga bite nana posa eloko boye soka mbongo ezali donc sa mbongo mambo esalama te mais so mbongo eza mambo esalama siko bafilme mosusu pena nanu pena na approché na bato wana te po tokota na bafilme na bango tosala bafilme siko ndenge eza boye nayebi ke Bellevue azotala yo nayebi ke SBC la bisalo donc azotala yo nayebi ke bato baza ebele bazotala o mutu akosepela pe na idole na yo wana na makambo no wana eke babengi na filme moko boye okende pe ko participer okende bon na minute toza na posa visibilité na biso emata de yo na posa idéologie na onde emata idéologie na ngemata visibilité mata bato bayeba biso pe ndenge bayeba bango na minute so mutu abengi nga na cadre nzonzing ezana ngo bien les amabete bete donc sikonde ozana sikoso ozosala film na osala na bato te ka ba voix na yo wana ne partage okama ta 1500 voix franchement ya mo pe na ya ka pe isenge na ilimita pe na mingongo ebele ndo zomona rara sikonde ta mingongo yo imita déjà banani na banani bon na ilimita ka film mbalanganza na ilimita ka film isenge mpaka na ilimita ka ba comédien na biso pe ya mboka na biso ba collègue na ngai otosala na bango bo basala musala mona ngai na ilimita pe bango
Comme imiter, vie de loin, un peu imiter. Bon, on a relimité. Bon, vie de loin, vraiment, ils en ont un labo. Mais l'artiste, on y a sur Batikali, on a eu. Pomba, Frère Patrice, Bidi. Frère Patrice, Patrice, artiste, Frère Patrice, ça musique. Ah, on a une musique. Artiste. Voilà. Au mécano, Frère Patrice. Pantoli, lève-toi et marche. Pantoli, lève-toi et marche. Oh, yeso. Yango tango nyonso nalobaka na mama Esther siko zali beta nkelelo milolo. Oh, bande kona biso na Esther bazali ko kufa pe bazali ko bela nkolo. Oh, yeso. Ah, mon Dieu, mon roi. En tout cas, artiste Azar, babi artiste plein, hein. En tout cas, félicitations. Ah, on mitasko ba pomba. Pomba pe. Pouloulou. Pouloulou ka kufa. Pouloulou ka kufa, son âme repose un peu. Pouloulou na imita. Te mais on sent que ça me sonne en wanda. Oh, ah bon? Oh, c'est ça, mon Dieu, mon roi. Donc, on sait que bango tout est belé, surtout dans moko dans il y a biso temps. Donc, Ereza Mouki, Régie Pekuna, Paradis Pazolo Baki, Biso Boy, Paradis Pardon, Pesa Biso Moatan, To Baki Samoa, Mouma Ngonga et tout. Donc, voilà. Torosé Ngaltsusu, Talara Roson, que c'est sur mon canisi à Pouloulou, Talara Kenda, Atika Biso, ceux qui peuvent sonner, et puis voix naïe, pas naïe. Oh, bah, ton son est mitaraye, mais comment on a voix? Donc, tu n'as pas naïe. On va ça là, poto. Ba poto. Francine, au moins, c'est un ensemble état qui est pour un chico. Au moins, ba makamwembele on mona na mokina biso sans tenant au consentant on tenant bien. Et ba au moins bizarre. On comprend. Bon, au moins attends Nzambe tient asalimo ilio. Asalimo to la moto na makamuna. On comprend, hein? Si on y a un Nzambe, un journaliste comme un foncier, balenda. On a nama kamuna. On a nama, comme on a artiste, c'est moi qui m'a. Nama amuna. On se comprend. Dino petit ne mota, bichon et téléspectateur, bon, ça fait nama, amuna bina. Ah, félicitations, mon Dieu, mon roi. Ah, mon Dieu, ah non. Je suis craqué, on a craqué. Ah non, t'as comment on tient niveau, t'es pas top boy en tout cas. Ah bah tu faut soutenir hein. Donc et ça linga pas char des poules quoi. Donc na coquité en tout cas félicitations. Ah na pesi mote, na bana poto, na bana kini bino nyonso takelilia le tenance pomba. Ah je vous souhaite pena la bonne soirée et la bonne mélodie. Et que Francine Bakenda je te salue aussi. Ah merci, y a pas moral. Katakabla bisiko va nous comprendre. Ah, j'en attends même. Tu comptes non pas ça. On comprend ce que Banaken est un homme à peine. Mboka na biso ndenge zo kende ka na ignorance. Par rapport à Indos, balobi pena que maman le velembe, yo moto soutenir pena artiste ya mboka na yo, ta artiste mo ke ba yo. Kota la maman le velembe, ndenge zo sala pena malamu pona biso na tali ba paquet, tande ba paquet ningana. Voilà, merci beaucoup, mon Dieu. Ah, maman ni maman mon amakambo, maman ni maman Olivlembe. Ah, maman Olivlembe. Ah, maman Oaza. Ah, mon Dieu, mon roi. On a eu ratarati, maman Olivlembe. Ba talent boy jamais to tout fango. Et c'est un feu bima. Maman na ebi Nzambe déjà pambola pas ko pambola kaka. Source ya ba maman. Sala biso penato sala kaka to pesa mayangi poto longola ba tristesse. Oh ba belé bazana ngo bana posa ko seka mais ba to sekisa bango vraiment bazati. Ebi ke ba vena biso déjà ba bima mais biso ba to ya suna ba talent sima. Et c'est une photo pesa siko public mayangi poto kinde bien talakaka. Talakaka maman Olivlembe. Maman ni maman. Yo penati Nzamba bakisaka kaka. Ya ebele. Ce pelo ba fleur. Vraiment. En tout cas félicitations.
félicitations so nyonso yo donc eyaka boye kaka boye kaka yaka boye ndomona ngo boye okande likolo yindi boye bato ebele babule mbula ebetama mwa pe mbula ebesite mais en tout cas émission vraiment changer pour climat ezalaki mosusu mais climat ekoti mais ça c'est d'ailleurs que bali d'ailleurs ekoti na chambre c'est ça bali d'ailleurs ekoti na chambre na dike poto kini nde bozana d'ailleurs bozali ya mystique ba misusu ya kokanga bakangami po émission ezala lokola concert à Michael Jackson voilà ça dit maintenant donc vraiment oh dis qu'on kile wala c'est na Michael Jackson pour imitaka bon Michael Jackson na imitaka moi ba patinage mukia patinage mukia pe no senti bena sia mais na yebike deuxième émission to kopese la mayangi wana po te o de bomina te o si ça nous sauter te o fo bon mama na on se te royal isusu en tout cas félicitations vraiment en tout cas bato ba olanda biso to yaki to swing de kona biso pona nini asala eloko oyo ata nzambe likolo mona oyo asala azwela ngo eloko te donc bato mususu ba bénéficier na talent na ye donc tango muto asali talent bénéficier na ngote nzambe pe sika zali esala ka bien te azana ba regret na bike yo muto olanda biso zaka mutema malamu mutema bolingo mutema kosunga mutema loka ba mama Olive Lembe Kabila donc ye côté wana azaka faible na ngo azaka na mawa ya mutu nyonso na bike yo pe so olanda ta mutema etinga na koma na donc na lingaka na zo pene idol na ye na lingaka na zala ye na landage na tout donc mama ni mama en tout cas umela o nyonso pe ana mutema wana ya kosunga ya bolingo ndeko na biso bomoni talent oyo azana ngo j'espère que bokotika été na yebike na sir pe likia nzamba zali na yebike mamne ozala bien donc akoma likolo voilà merci beaucoup ba ope bazana posa bana pièce moko boya théâtre makasi bana posa artiste amuki ba participer ko benga ngai na numéro na ngai na yebike eza déjà wana na se ko benga ngo eza nango bien ozala penza bien na lobaka mingongo nyonso même mingongo ba bébé même mingongo ba bébé na lobango aloba tout wana siko to bomi na deuxième émission na mingongo ba bébé robima au moins na esa mino to bomba ngo to bombi voilà merci beaucoup on est à la fin de notre émission moi ba dédicace na batu na yo et ça bien OK na opesa pena mbote mingi wana eza pena dédicace ya dédicace donc so to chango na munduki to ebite to opesa munduki ana komboni na opesa mingi na bato pena balingaka art ba soutenir ba artiste ya liboso na pesi mbote na nga pa mama di mama Olive Lembe mama ya bana mama oyo osala ba artiste lelo ba pema bien bazala kitoko ba mbote na yo belé famille mobimba mama Olive Lembe na pesi mbote na nga susu pa boss ya Willy Musheni koda mboka 00243 ya Willy Musheni yo fona peso pena mbote na mungonga muke balake banasi ya Willy Musheni oyebike yo pena ndengo za wana koda mboka pena 00243 mystique vient na peso ba mbote bele na suka na kamwe wow abeda chou pas trop beau gosse vie suko tiki pena muke balake banasi etake 4x4 BCBG kunduru pakalo tieli beto na mbeli yango abeda chou mystique mère Olive Lembe on sentir tout tika na biso Voilà, merci beaucoup en tout cas, madame la dédicace Cécilia. Vraiment merci. Ami nangai wana pena proche artiste de Paris. Ye mbonda na mbonda donc artiste moko makasi azaka susu bien na pesho mbote. Voilà, merci. Pesi réalisateur na biso pe mbote donc musala kitoko. Bye. Voilà. Un homme de Paris moi la poto donc umela na yo aba mbote belé donc nzamba pambola yo akokisaka ba rêve na yo la benetaka yo de Paris donc il faut ozalara kuna ozala kaka na mabele a poto donc en tout cas merci pour tout vraiment na sepeli merci na batutu balandi biso to ko sepela to mo ba commentaire na bino na ba appel na bino ya ba soutien pour la soutenir artiste en tout cas et ça la plaisir à trop merci tout le monde à la prochaine bisous bye tolingi tosindali bino deja eteke soki mobala Chantal Ndondo bana kini bana poto balobi chaîne internet eza kaka moko Balenda TV bolobi tomonaki te comprendre connexion internet
Balenda TV, oh, la chaîne ni par ailleurs. To la baki que oh moke komi na moto motali paka na motapassion makaso so comprendre moke bala ke banas moi TV olobi pena makambo solo par rapport à Indo Sunday kaka tolobi ke bana kini bana poto chaîne internet ezaka kamoko etake moke bala ke banas 4x4 BCBG kontoro pakala Balenda TV wow mystique ni par ailleurs maître Nyao comprenez ba idéologie bana kini bana poto par rapport à maître Nyao na ici bino connexion ezaka moko chaîne Balenda TV soko s'abonner engai o comprendre Shreki etake mère Chantal nalingene bisabana kini bana poto bolanda chaîne à connexion internet ezaka moko Balenda TV Shreki olobini oh mère Chantal dino na bon connaître bon comprendre que bisonyo so to landa Balenda TV engai oui on met quand même na pepsonnier na ko aider yo azali koyebika etake mokumesre bino nyonso bana kini bana poto nayebisi bino chaîne ezaka moko internet Balenda TV anseki ya mystique bokalukela nga na mare Chantal enga na ngindi ososumba